la plupart des batunakati na Congo awawa sur 100% ba chômeur na Congo mobimba tozali 99%. 99% ba chômeur Congo mobimba donc 1% ba chômeur wana ezaka famille présidentielle 1% ya batu ba salaraka ya batu bana mwa mbongo ba mona ka mwa 100 fois kokota supermarché batu balaka na rayon mukonza mboka donc biso tout etikali Congo mobimba 99% babola na babola totula tozanga ba supermarché kutu tokota yango kutu te bien yo vraiment kanisi ke catholique soki Kabila atika ki pouvoir pour na catholique atika ki pouvoir pour la catholique atika ki pouvoir pour alingite makila ya ngai na yo ba congolais etanga aboya kike ezala ke po banguna baleke belé Kabila qui comprendre que ba uni ya Congo ya ba congolais bazaka bango boka ba congolais ba fanda qui déjà ba créer qui ba rubrique oyebi ke ba mususu bazala qui déjà ba kota qui déjà ba groupe rébellion et ko diriger Congo zali ko diriger IDPST et alors na kosenga pe na chef de l'état mokonza mboka acha ba communicateur ya solo lokola ba biso boye ba Rena Biri batu oto zali pona ko défendre ba argument ya chef de l'état batoyo bazoya na sima ya kobatama bolokola bango bazali wana pona ko soutenir ba ennemi ya Félix Tshilombo Tshisekedi le roi congolais ya mwana po moni siko Félix Tshilombo Tshisekedi patala lobité lokola bango ba okende na ndenge ya Tchakal ya tindika Tchakal biso pe to okende pe na système ya tindika Tchakal Félix Tshilombo Tshisekedi aboyi ko déclarer devant la communauté internationale que tozali na guerre contre ba Rwandais ndeko nanga soki na ministre to lobito kende na guerre contre ba Rwandais yo yebi ba armes sophistiquées o ezali wana kati ya République démocratique du Congo ata na Ukraine ezate ba armes sophistiquées o eza na Congo ata na Brazza ezate ata na Ukraine ezate ata na Russie ezate mboka na bino moko za okangama na maboko animia M23 te mboka na biso so okangama na maboko ba M23 te papa le Congo est sous contrôle ya Félix Tshilombo Tshisekedi mais non solo no be ce pasteur là auti kozonga kuna église bandimi pe plein ya kolobelela te ebi ka buto munoko makasi te ça que sote ka munoko makasi bandimi pe plein na église au satire que papa la ngai mais tant yo solo ba ke note o ba komaki ba komiti na malugu mais ba biloko o ebetaki ba biloko o ya makasi o ata na Russie ebetite o ata na Ukraine ebetite ba beti kaka mo ba flash kaka tanta et neutraliser malamo ba rebelle tout ba kimi to kokende na yo papa la ngai soki nzamba sungi biso to kozano na maluku alo mo na population tout tranquille na bandundu bandeko na nga bo s'inquiéter lisusu te. Voilà, bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bazwili bakwa kolanda biso na chaîne na biso ya Musakoli Shako TV. Ozomona très bien na kati ya plateau na nga na zanga moko te. Nakuta na mwana mboka René Abiru pasteur. Nazana na plateau na ngalilo na développer na ye makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso to umela kaka wana te. René Abiru, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste professionnel chargé de la domaine d'investigation, Papa Eli, et merci beaucoup na chaîne Nabiso Oyo Musakoli Shako. Vraiment, ils chaîne Oyo vraiment na domaine d'investigation vraiment boza makasi. Je tiens vraiment à vous féliciter. Merci. Et René Abiri l'évangéliste et je suis là le représentant légal. Il y a Église Mei mission évangélique d'intercession internationale na kati ya commune ya Bandalungwa quartier Makelele référence arrêt pharmacie. Nazalia pour ko répondre na ba question na yo nyonso surtout Oyo Kotuna. Et alors parlant, je profiterai de l'occasion ya kopé Sambote na yemoko Musakoli Shako TV, Bambote Belé, Musakoli vraiment Nzamba Zalano abakisa lisusu ba onction ebele et puis sans oublier maman Anastaire Fraser madame maman Anastela vraiment Bambote na trop maman Dani Bokombe Tsunami et puis maman Nabiso Paola Schengen Kilo ya Londres où ils ont ba compatriotes congolais bandeko Nabiso vraiment maman Nabiso Maman Dorcas azana ONG na ikala mingi tazo azana Canada maman Dorcas na Canada OK ONG on ayoki basango zo sala ba
Ah voilà, Maman Dorcas vraiment pour na action malamu pour tout orphelin au balala niveau ya kitambo balobaki pe ke nebisa pe Maman Dorcas il faut pour kita côté kuna et ça la vraiment moi bien ya Willy Mouché Nicole ya mboka boza telme belé na pesi bino bambote Maman Céline Mujinga wetu ya ba Céline bambote ya trop na bino nyonso tout vraiment Renabiri alingara bino mingi nazali apoto solo la masolo nyonso tout etali ya République démocratique du Congo tokobeta masolo ya ba élection tokobeta masolo ya état général ya Congo mobimba avec Papa Eli. Merci. Oui, merci Renabiri ya koloba mingi ezali susute toza na plateau na tongo alelo to mekana ko développer moi muke mayenyo soye kolika na mboka na biso RDC ko za mboka za na kanda par rapport à propos ya nani ya Paul Kagame. Est-ce que landaki yango? Oui, nalandaki yango. Siko moni mokoza mboka lobaki susu moi muke akete biso na bon na biso na toza na problème te mais problème na yeza bon bayimbo ke belé bazo boya ba pourquoi mokoza mboka pona yo. Oui, mais sinon Papa Eli na tamboli moi presque partout muke na Kinshasa awawa pour Kinshasa ezali centre ya ba institution ya République démocratique du Congo mobimba et là na moi ba bisika mike na tamboli batu ebele basiliki contre président de la République. Batou ebele bazali d'accord contre le chef de l'État sur propos à tenir face ya ba Rwandais. Ebele bazali ka na posara ke ba yoka ke chef de l'État tenir boy bande konangai boye ba ete ko diriger Congo zali ko diriger IDPST. Et alors na rosenga pe na chef de l'État mokonza mboka acha ba communicateur ya solo lokola ba biso boye ba Renabiri batu oto zali pona ko défendre ba argument ya chef de l'État. Lelo ba congolais belé bazo comprendre te. Chef de l'État lobi même Patrick Mouya yazo kokate. Te Mendeko Patrick Mouya depuis ba chaye na ministère ya communication. Communication Patrick Mouya ezo simbate ezo komate. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire par rapport à que accessibilité message à Patrick Mouya ezo komate. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment bien préparé pour la poste. Or Patrick Mouya soki ba check état sur na domaine mususu le rôle ba domaine infrastructure le rôle ba domaine mususu on ngoko mona lingaka sala mais domaine la communication koloba eli koloba te que il faut zalaka ministre ya communication ozolanda ndeti ba place wana eza ba place oyo il faut ba biso ba Renabiri ba communicateur a solo sikoto yo ka ndenge nga Renabiri no otalisa peuple congolais pour chef de l'état lobi mabete mokonza mboka azali na erreur te sur ba propos oyo à tenir contre bandeko na biso wana oyo ezali ba Rwandais bazali mabete envers biso ozolanda chef de l'état lido sali makambo ya ba état de guerre wana biso Congo tozali na guerre te na ba Rwandais toza na guerre ata mokolo moko te na ba Rwandais guerre ezate entre biso na ba Rwandais e banda na tongo e banda na butu prévané ndeko na biso Israël mutombo azalaki wana na front amoni comment est-ce que bandeko ba congolais bazotika Congo bazokende kosala misala na kati na Rwanda ba ope ba olongwa pe na Rwanda bazoya c'est-à-dire que le problème n'est pas entre le peuple mais le problème est entre les institutions. Pour se comprendre, le problème est que bandeko na biso o ezali institution rwandais bazali wana pona ko soutenir o ezali bandeko na biso kaka ba congolais o bazali ba se transformer en rebelle. Vous comprenez? Bandeko na biso le rôle là ba M23, ce ne sont pas des étrangers, ce sont que des Congolais. Vous comprenez? C'est-à-dire que bazali bat oyo te ke biso toko ko déclarer le état de guerre contre ba Rwandais. Non, le kola ba Rwandais bango bazo sala ngo d'une manière ya kobatama. Bazo yango na système ya tindika chakal yango na to moni pe chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi mukwa tombolo étant que muto mayele à réfléchir à principer langage politique à lobby na est simple que non bandeko na biso ba Rwandais bazali na babete envers biso mais le problème ezali nde entre les institutions donc c'est à dire que c'est Paul Kagame et son institution donc c'est à dire que les Rwandais le peuple rwandais n'ont pas de problème avec nous so ba senga to négocier ndeni. Voilà, négociation. Bango bandeko Rwandais wana le problème c'est quoi? Ponga la talagi ba image, to talagi ba vidéo. Et ndeko na biso Félix Tshilombo Tshisekedi mukwa tombolo
asali ba makambu armée congolais FARDC armée oyo ebunda ba bitumba ya guerre ba 40-45 oyo elonga epesa ba victoire ya ndenge na ndenge ba beti ba biloko grave na kote kuna toyoki biso moko ba mort esalemi ba mort wana tango esalemi toke kolandelela boye toke kolandelela tomoni ke ba congolais bakufi te mais la majorité ya bato bakufi ezali banani ba général ba généraux ya ba M23 basalaki matanga ngo kutu baboya même ko filmer yango ke po ezala médiatiser ainsi de suite mais bandeko na biso balaka wana pona ba makambo te ba réseaux sociaux bazwaki quand même ba image bandeko na bango belé bakunde balongo mo kwa tombolo mbala moko atali ya comprendre lobi ya batoyo bazoya na sima ya kobatama bolokola bango bazali wana pona ko soutenir ba ennemi ya Félix Tshilombo Tshisekedi le roi congolais yango wana po moni siko Félix Tshilombo Tshisekedi patala lobi te lokola bango bakende na ndenge ya Tchakal ya tindika Tchakal biso pe tokende pe na système ya tindika Tchakal Félix Tshilombo Tshisekedi aboyi ko déclarer devant la communauté internationale que tozali na guerre contre ba Rwandais ndeko nanga soki na ministre to lobi to kende na guerre contre ba Rwandais yo yebi ba armes sophistiquées o ezali wana kati ya République démocratique du Congo ata na Ukraine ezate ba armes sophistiquées o eza na Congo ata na Brazil ezate ata na Ukraine ezate ata na Russie ezate mboka na bino moko za okangama na maboka ni M23 ngo te mboka na biso so okangama na maboka ba M23 te papa le Congo est sous contrôle ya Félix Tshilombo Tshisekedi même ata Bunagana wana osomona bazolo ba wana eza ba théâtre déjà le kakala mais na minutes oyo tokozwa ngana yo avion to longwe awa na Kinshasa to kiti matina kati ya Bunagana to kiti au sentir que atterrissage bien contrôlé ba général bazawana po ba déclarer ki yango ezali état na minutes oyo eza siko ke ba gouverneur ba général bazawana ba colonel ba officier et puis pour ton information na kati ya Bunagana bana bazotanga wana eza makambo félicité na kati ya Bunagana osenti ke bana bazotanga et puis ndenge pe bauti ko proclamer ba examen d'état awa ndenge te koleka bana pe belé pe bauta ko zope na Bunagana yo landi ba image te Renabi voilà musala to ndenge te Renabi razo voilà ozo ba message abande ko nyonso ba oui to luka moyen to tanga ba message voilà na ite soki ba yimboka baza ko sepela na nyonso oyo koluba wana te Congo ndenge ezali awa omoni partie est ya mboka na biso partie est ya mboka na biso esouffrir mingi bandeko na biso babundi bitumba oyo bayebi ata na mutuna makolo na yango te bandeko bakufi plus de 50 millions de personnes esala biso esengo te mais nzambe na bolingo na ye apesi biso moko atombolo Félix Tshilombo Tshisekedi na ndenge ezalaka papa langa yo koki ko imaginer na règne ya ndeko na biso Kabila donc ça dit 18 ans na yo wana nyonso asali la partie est a été toujours souffrance ba guerre bitumba na bitumba pendant 18 ans et Félix Tshilombo Tshisekedi aye quand même ba effort na ya muke wana toko féliciter watete toko féliciter wata mukete bitumba oyo esali comment comprenez-vous que bitumba oyo bundami pendant 18 ans mutoye asali kaka mandat moko donc c'est-à-dire que na mandat moko akende kopesa solution na ba problème nyonso totali Congo est-ce que oyebi que Congo ezaka ka partie est te Kinshasa pe za pe Congo ba problème eza pe belé pe na capitale ba problème eza pe belé pe na Lubumbashi ba problème eza pe belé na ba Congo ba problème eza pe belé na Équateur tout ça là nyonso tona na mutu ya mutu moko yango wana nazobenga tous les Congolais tozala bomoko félicitations d'abord na population o bazali kuna kota partie est puisque lobby bauta ko dénoncer o ezali ba rebelle na bandeko na bango oyo bazali ko appuyer bango wana donc c'est-à-dire FARDC qui sur le terrain et bloquaki ba militaire wana ya ba M23 pe ekangi na ba arme na bango mike wana bazala yino po mikolo na Congo to bangisa Afrique mobimba donc na minute oyo so bwana guerre na mboka na bino obengi ka Félix Tshilombo Tshisekedi mbalama watinzi ba FARDC baye bitumba pe sili donc mikolo yo Congo koya no kuna loengete voilà obe ba yimboka basika biloko nyonso zolo ba osilika pona nini puisque
makambo Félix Tshilombo Tshisekedi au sala ya makambo minene sécurité na Congo le na Congo na biro to la moi muke maluku est-ce bien na maluku bande ko nyonso ba bima côté ya nini ya bandundu wana oyebike na maluku batu bayo to kufa lobi mususu o elekiwana mais ezali ba rebelle mais pour ça eloko muke mais déjà sili na minutes oyo nde to solo la ngano peut-être yo za information te aux informations peut-être non mais na uti kuna mukwa na be otoza la capitale qui m'a dépôt moko wana ba pile dépôt biloko nyonso esi na kati ezali ba rebelle ba uti soki na banzela ba mai ba koti ba bandi ko boma batu kuna na kati na banzela ba bandundu batu bakimi d'ailleurs kutu na formation théologique esika na ozwa formation na un de pasteur ya moko ya communauté na biso za la église kuna donc même na territoire église na bango za la qui peut sous contrôler na ba rebelle mais ndeno solo na be ces pasteurs là auti kozonga kuna église bandimi pe plein ya aussi ya kolobelela te ebi ka muto munoko makasi te ça question te ka munoko makasi bandimi pe plein na église au satire que papa la ngai mais tant yo solo ba ke note o ba komaki ba komiti na malugu mais ba biloko o ebetaki ba biloko o ya makasi o ata na Russie ebeti te o ata na Ukraine ebeti te ba beti kaka mo ba flash kaka tanta et neutraliser malamo ba rebelle tout bakimi to kende na yo papa la ngai soki nzamba sungi biso to kozana na maluku alo mona population tout tranquille na bandundu bandeko na nga bo s'inquiéter lisusu te o ba bande kokosa biso ke o ezali tribu contre tribu to kolandela makambo ngo na source to comprendre que keba mungu na zala sima ya mwana congolais nyonso tout il faut oyeba ebele ya batu o bazali pe kaka bandeko na biso pe kaka ba congolais bazali contre Félix Tshilombo Tshisekedi mais biso baye o tozali na kati ya Kinshasa Félix Tshilombo Tshisekedi azali na bâton magique te yake abongisa mbala moko Kongo mobimba na mbala moko mais na moke oyo nzamba sungi ekosala asali ya minene tokoki pe komona tokoki pe kotémoigner je pense que bino mo bozali komona autant de fois na kati na babilili mais babiloko o etikali to pesa encore chance na deuxième mandat oyo toyebi ke Félix Tshilombo Tshisekedi 100% ya sûr azoleka na ba élection pour kimia ekota sur toute l'étendue de la RDC toyeba kiango kala babitumbane bande ko bundama na est ezalaki ba jeu politique ozolanda mais lelo problème wana de Jésus déjà solution. Donc c'est-à-dire que dès tozokota année 2023, je vous assure que non, il y aura vraiment kimia sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bandundu déjà kimia ezali. Oui, merci Bandundu déjà kimia ezali to sauter na page mosusu to kiko zwata na biso mobimba ka pona kolobela makambo wana kaka te to za biloko mosusu bana mboka baza kolela lisusu makasi ya kotala ke gratité o mokoza mboka yaki nango esimbi nango te bana toujours bana nzela siko gratité yango eyaki kaka mpona bana o baza baparent to eyaki lisusu na bana o bazotelengana na banzela. Bon, programme, il y a chef de l'État, il y a gratuité scolaire, ezali programme oyo epesami pona ba Congolais nyonso. Gratuité à scolarité ezate kaka kenote il faut zala oza mwana mukete atoza mukolo olingo zonga la 6e primaire ozonga kotanga ngo ya ofele c'est-à-dire que moi base wana mutu azala na yango na mutu mpona nga nakoloba sur 100% gratuité scolaire ezali na 80% réussite tout nanga d'abord pourquoi pour d'abord premièrement la plupart des batu na kati na Congo awawa sur 100% ba chômeur na Congo mobimba tozali 99% ba chômeur Congo mobimba donc 1% ba chômeur wana ezaka famille présidentielle 1% ya batu ba salaraka ya batu bana mwa mbongo ba mona ka mwa 100 fois kokota supermarché batu balaka na rayon mukonza mboka donc biso tout etikali Congo mobimba 99% babola na babola totula tozanga ba supermarché kutu tokota yango kutu te ozolanda c'est-à-dire que gratuité wana et facilité et longoli moi lourd de kilos na makambo ebele mais tozoka moi bana ebele na balabala baosila te bashege baotanga te batu bazalaka na ba ONG on dirait bazali ko combattre mokonza mboka na ke na kati na orphelinat moko
na kuti orphelinat na bazali au moins na ba 70 bana ba bloka bana ata mwana moko ta kendaka na école. Est-ce que vous comprenez yango? Bana bazana banzela. Mais école yango pe ba kende na biri senga pe moi mbongo na be école mususu ndire toza boye soki ke mwana zo kende boye bazo senga mbongo. Mais tangu ba cheba ngo na lobe tozo mona ngo awa. Bandeko bazo senga ba mbongo pesa mbongo to kende ko sunga babola. Yo zo senga mbongo ba sunga babola. Mais pona nini te ko charger ba disposition oyo nini oyo koki kozala po ete bana wana bakendaka ba classe. Pour la plupart de ces orphelins là bakota la classe et puis la plupart des orphelins on va vivre na kati ba orphelinat neti na mandat chef de l'état oyo na gratuité scolaire batikali kokota na ba classe. Soye bisangai bazo contribuer. Faute ezali faute wana ezali ko revenir na côté ya gouvernement ndenge nini pour gouvernement pe il faut acha ba mesure oyo ezali kolandela lokola il y a beaucoup de enfants qui sont dans la rue oyo baolala na balabala oyo tobengaka bango lokola bashege bazali sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo mobimba place c'est-à-dire que Congo ezangi même place oyo yake bakoki ko encadrer bana et que ezui bana wana batie bango ba recycler bango bafandisi bango esika moko bazwa ba enseignement même le chèque ont aussi droit à l'éducation. Mais tous ces espaces makasi à côté à Selekuna soki to. Mais tous ces espaces là bazo tekelela yango kaka ba étranger bato bazo chango ba pompe ya ba essence tous ces espaces verts là. Mais or ces espaces là ezali ba espace ya que kotonga ba école kotonga ba endroit oyo pona kozwa bana o bazali na balabala ko recycler bango kotia bango sikamo po bango pe bénéficier pe na programme oyo ya gratuité ya chef de l'état et kozala pe quelque chose de bien. Donc oui, merci voilà. Na birito kende déjà na suka émission na biso na marche auto moni bata catholique basalaki ozalaki na kati te to monaki Martin Fayulu azalaki na kati Frank Diongo azalaki na kati bandeko baike lisusu ebele bazalaki na kati mais yo ozalaki te pour nini te bon marche wana ya catholique ngana azalaki te po catholique etikala jamais ko travailler pour l'intérêt de la République ozolanda catholique etikala jamais ko travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ce qui lelo tozali na ba souffrance to na ba misère ba mamuso ebele sokoma c'est parce que bandeko na biso ba catholique ba kota na mamba politique. Mais or bango il faut balandela ba pate na nzambe. Batika maramba politique balandela mamuso mais batika ko se lever pour depuis ba banda ba marche na bango. Échange ani. Solution ezani. Mais Kabila ya ozwa show na ba marche na de Kabila ya ko longa de. Na lobi yo vraiment kanisi que catholique soki Kabila atika ki pouvoir pour na catholique. Atika ki pouvoir pour la catholique. Atika ki pouvoir pour alingi te makila ya ngai na yo ba congolais etanga. Aboya ki ke ezala ke po banguna ba leke belé. Kabila qui comprendre que ba uni ya Congo ya ba congolais bazala na bango moka ba congolais ba fanda qui déjà ba créer qui ba rubrique oyebi ke ba mususu bazala qui déjà ba kota qui déjà ba groupe rébellion po ba na ko soutenir bango so tala musala Félix Tshilombo Tshisekedi ça Félix Tshilombo Tshisekedi aboyi négociation na ba Rwandais alobi ke to ko négocier te bino bolobi ke bino boza la guerre te na biso pe to lobi ke to la guerre te na bino ba Rwandais so bozo luka to négocier nini toi ne l'on négocier et alors biso to okendeka na système à guerre sur guerre bandeko nanga ba Rwandais boama na morceau dir to ba biloko makasi o Félix Tshilombo Tshisekedi sombi ne biso zali deux fois te ba utoki manamboka moko boye to monaki bakundaki ba arme na se mais voilà basoda na biso na zongisa basoda biso merci makasi pe bayebaki sika bakundaki ba arme wana to ki angeza ba arme makasi ça va merci et on a bien retourné déjà to komi na suka émission na biso soki oki kozala na mutuna moko o biso to zwaki ngonga biso kotuna yote oki kolobela ngata yo moko bon voilà na oloba boye na ba congolais nyonso tout ya monde entier ata oza wapi ata o changer nationalité yeba eteke oza congolais Congo ezali bien na biso nyonso ezala toza Congolo botama na poto le Congo c'est ton pays on doit faire tout pour que notre Congo ezala toujours uni et indivisible le Congo ne sera jamais séparé pour na Congo totika makambo ba point de divergence makambo politique te pour l'intérêt du Congo on doit se réunir
ozaloza na États-Unis, ozaloza na Angola, ozaloza liwapi, ozaloza na kati ya Congo, on doit d'abord rester calme. Ce n'est pas pour rien de choisir Félix Tshilombo Tshisekedi azala comme numéro 1 na biso ba Congolais. Soki atamboli mabe tokolongola ye, toko remplacer na mutu oyo azali compétent pour na ko diriger mboka Congo. Martin Fayulu. Papa Langai, on ne peut pas avoir un président de la République qui est un autodidacte. On ne peut jamais avoir un président de la République qui est un autodidacte. Moni Félix Tshilombo Tshisekedi est intellectuel. C'est quelqu'un qui mérite bien la place na esika ou azali. Alors coup de chapeau na ye, tous les Congolais vraiment biso to lobaka to tchana se to sunga mokonza mboka to appuyer vision na ye ba o baza na partie est toza ensemble na bino tozo bunda ensemble na bino moto moko te ateka ekolo koteka ekolo na ote pona bomengwa mokili oyoyo koteka ekolo na ote batela ekolo na yo linga ekolo na yo koleka nyonso yo komona na se na mokili o biso nyonso tu uni pour le Congo yango moni mikolo biso tu na Facebook toza raboy mais balobi bakangi ba Congolais munoko ba boma bango toza rabe siko ekomi siko autant to longola siko loboko to betango siko boy ba beta video bien video beta omoni position la che na uti nango boy o comprendre na uti nango boy so Congolais siko asali boy alongo lobo o ekite awa o ekangaki munoko siko na motema o ezalaki kotoyo e siko boy Nilongi. Et si quoi boy. Le bon côté pour mettre ce qu'on a ba beti bal côté protection d'ennemi. Mais côté zoniata. Voilà, merci. Voilà, merci Renabi Retokomi déjà na suka ya émission na biso. Na pesa ba mbote na ba merci nanga et pas Anastela. Anastela fraiseur madame, ba mbote ya trop. Moko alinga koyoka kolela batuti. Vraiment na biso. Mais ba sala kana ende ba zamité mama bi. Vraiment bon. Côté wana eza makambo oyo tokolobelela te wana azali mama social yasangisaka bato nyonso moni même Jésus pembeni na ye bajida mpe bazalaki de faut ka bazala kaka mpo balaka mpe lolenge moko na mama Dorcas ye mpe pembeni na ye pepele voilà mama Dorcas tozela merci na papa Michel Chako mon boss merci na mama Julie Chako première dame. Moi, c'est papa Michel Chako depuis Canada. Na pesi René Birabwaka batonayata 4 personnes. Voilà, ngaba mbote nanga na ba Congolais nyonso tour ba otala biso partout dans le monde. Obo sepela ki na émission obo partager toza na pona kolobele lekolo na biso Congo zali mboka na biso esengeli to batela yango uni et indivisible. Mbote nanga na ba Congolais nyonso surtout émission oyo na dédié yango nde vraiment na bandeko na biso baza na ba Beni Butembo baza vraiment la partie est ya mboka ba Goma ba Uchuru de ba mbote na bino yango na émission na bino yango oyo tozali anga Irena Birimwana na bino molobeli na bino tozali mosali na Nzambe tokokita wana pe pona kote appeli loba et kozala pe lo mora bien merci beaucoup merci